Mbote na bino ba maman na ngai ezali nga Muna na kati ya chaîne na bino Muna numéro 1 chaîne oyo tozolobela masolo ya vie. Baninga na nga na lisolo ya kopesa bino lisolo epesi pasi epesi pe mawa mpo koloba mama aboti yo azali nzambe no ase nde bible elobi honore papa no na mama na yo ezali commandement liboso mpo baparent no baya banzambe ya se. Baninga na nga likambo oyo nayoki pasi epesi nga pasi epesi nga mawa. Ndeko ya mwasi abengi nga alobi Muna lelo na bongwama. Muna naki mwana mabe nanyokola baparent na nga nazalaki kobunda nazalaki koyiba nazokosala makambo nyonso me lelo napesi mpenza nzambe merci nakumisi nzambe mpona ye asokoli nga achange vie na nga asali nga makambo na ndenge. Baninga na nga témoignage ya lelo epesi nga pasi epesi nga somo nalobi nini nzoka boye mokili eza na makambo. Baninga na nga mokili eza makambo yango wana tobanga nzambe baninga nga lisolo lelo ezali bapapa na nga bamama na nga lisolo lelo ezali banzele lisolo lelo ezali mwasi moko azalaki fils unique na kifi unique na ye aniokola mama na ye monika nde ezalaka na kine bien Afrique ye azalaki fille unique mais azovivre na bacousin donc pas na bango cousin ezalaka te bino mo boyebi ke na Afrique ya pas de cousin azalaka ndeko voilà azovivre na bacousin na ye na bacousine na ye aniokolaka mama na ye aniokolaka mama na ye moko mosusu ayibi mama na ye bambongo ayibaka mama na ye bambongo asalaka makambo nyonso kaka scandale na scandale mama bataniokamaka mama bataniokama alobi oza kaka mwana moko na boti mpo ani oniokolaka nga boye nasali yo nini mpo na mérite boye na boye kaka boye soki bitumba te koyiba moko mosusu azokola age azokola akomi un peu susu difficile asimbaka tiko mama na ye na nzoto abetaka mama na ye ale bato ya quartier bakaboli bandeko bakaboli akomisa mama ne lokola mbanda koloba na mama ne makambo moko difficile makambo moko très scandaleux moko ayebisika nazoyebisa mama na nga yo olingi na bomo na maboko na nga olingi na beta na maboko na nga oyebi ke ezalaki scandale babi yango mwana aliaki kindoki yo to aliaki kindoki te donc mama bato azocomprendre mama bato aza aire nyonso asambela mais mwana makambo ezocomprendre te moko mosusu ayebisi nga na ndenge kaka bazokola akende na ndako ya bacousine na ye mosusu asali besoin asumbi na ndako ya bacousine asumbi wapi asumbi na biloko akolia azosala makambo moko scandale ngako na bite makambo ozopeza eso yabi Muna na bongwama moko mosusu kandela emataki ye akamati mafuta mbila azolamba mikate aye mpenza asopeli mama na alobi na minute wana ayoki cri ya mama na alobi nzambe donc ayebisi nga napesi lelo merci na nzambe acte nasalaki mama na nga abimisa ne sauve bomoni huile oyo bazosala huile mpona kosala mikate basilikaki basalaki soki nini bazwaki kaka problème na mama ndenge kaka ezalaka mama na mwana bazwi problème olingaka te oza mama ndoki mama nini akosala boye olingaka nga te boye na boye akamati huile aye mpenza asopeli mama ne tia mafuta moto mama na ye bamwa bapetite éclaboussure ya huile ezwaki na nzoto mbalamo ake kosukola ma ya pio esali sans séquelle momoni kaka kola mpe na Afrique technologie mpe à l'époque ezalaki makasi te atiaki mafuta mbila mais mafuta mbila eza mpe matière moko moto donc esalaki mwa ba égratignure mais nzambe merci mama bato azalaka bien kaka boye moko mosusu mpe balobi te mama nalobi lelo mpenza ozala sui epa nanga te nga na bengani na ngai ozonge pa kende pa bafamille azovanda epa bacousine kovanda epa bacousine baninga esimbaka kaka te baproblème bascandale na bascandale moko mosusu nzambe asali nguya ye mwasi yango abali aboti boyoka lisolo epesi nga somo nga na ndimaki te bayebisi nga Muna eza vi na nga na beteli yo asali libala abali mobali akomi na zemi baninga zemi en général ezalaka esukaka na 9 mois te basi bana misusu babotamaka avant 9 mois yango ezali ke bana bazalaka na couveuse mpo baboti prématuré voilà
Ye moi 6e eleki 9 mois, mwana ye te. Zeme eleki 10 mois, mwana ye te. Zeme eleki 11 mois, mwana ye te. Zeme ekomi 12e mois. Balobi ekomi problème, ekomi scandale. Mwasi libumu tala awa. Libumu monene. Baninga nanga. Ake mona ba pasteur. Ba pasteur ba bibi so to comprendre kambo ye li te. Ngana mona ngo bizarre. Zeme zara 9 mois ou bien moins de 9 mois. Zeme ya 12 mois bandeko nanga. Ezalaki scandale. Bayebisi ke do mona basala nzambe. Ake mona basala nzambe solo. En tout cas basala nzambe solo bazali. Balukuta pe bazame oya solo bazali. Pasteur abandi ko yebisi confesser. Lobandi kambo ezo ye loboye na boye na boye na boye na boye. Basali ba séance à prière. Basali ba séance à prière. Abandi kolela. Abandi kolela. Basali ba séance à prière. Semaine après semaine. Pasteur ayebisi il faut qu'il se pardonne à maman na yo. Unga sanga likamba maman te. Basa likamba maman te. Mama botinga. Mama kosala nga mabete. Mais maman kosala mabete. Mais moi na po kosala maman mabe. Pasteur ayebisi kendo senga pardon na maman na yo. Oloba makambo ebele pa maman. Maman zara na souci. Souci wana ezo empêcher bénédiction no ezala. Voilà. Tango kaka baninga nanga yebisi nga mona tozalaka dimanche. Nake mona maman lundi. Mama yambinga bien, mama li ali singa, mama lati singa, mama sumenga biloko na sengi maman pardon. Maman pardon makam nazako sala. Maman limbisanga, maman pardonne-moi, maman pardon. Maman sali séance à prière, maman sambeli. Albi na kombo na Yesu, na lina mona poko nanga na kombo na Yesu za libéré, na kombo na Yesu makam ezalaki ancien comme nouveau, na kombo na Yesu na délivré, na kombo na Yesu na libéré yo. Molimo nyonso ezako lata yo depuis bo mwana ti lelo na libérant na kombo na Yesu maman sali ba prière. Et prière ici tozaki lundi ebisinga mercredi akebota. Mercredi akebota sikonga na tuni. Siko lokozaki na zemi à 12 mois. Tolba mwana na tonga boti posé mes aka 9 mois. Donc mwana na tonga boti mwana komi na 3 mois. Ah c'est qui a lobité mona. Mwana ka so abotami ezaka jour ko la botami jour bazo compter. C'est vrai que nazaki na zemi à 12 mois et donc 3 mois est dépassé, zemi est dépassé mais mwana tonga boti, mwana zape na âge deka boti premier jour ti ndenge to kola, ne to kola. Voilà l'histoire baninga nanga lelo na bete bini sala nga moi somme sala nga pasi pona wana na yoka lisolango te mbali poso na vina na yoka lisolango mengo lobani ngolo baki ba parents baza banzamba se baninga Bible lobi to banga ba parents et puis boye bango prière à maman ceux qui ba parents basali bino prière surtout dans le baba maman o ba papa baza peu important mais maman mtami maramwana donc ceux qui la maman sali li prière et quand à double pas nzambe yo ko sala nos prières mais soko salina maman na yo je vous assure et quand à double donc to banga ba maman sikoyo ba misusu na minute ba parents bazate en tout cas to honorer ba parents ata pe ba parents bazate to honorer toujours mémoire na bango. Voilà lisola le bezala ki bongo baninga nanga to respecter ba parents ata lelo to soigner na ba parents to zo makasi to zo nguya ko zo téléphone to le ba maman limbisanga na acte na salaki le pardon libère ko senga pardon ezana o signe ya lo funduté au contraire ko senga pardon ezali acte ya kozala humble. Voilà, na pesi bino merci zalinga mona na kati ya chaîne na bino mona numéro 1 chaîne autour de l'arme sur la vie. Ba maman nanga botala ba moi ndenge ozeleka na Paris. En tout cas, la vie est belle. Nzamba kumbama. La pesi bino à bientôt ba maman nanga.